Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV, le miroir du monde. Ma Mission TV en direct, Bibi Kapinga à la présentation de Kinshasa Analyse encore une fois. Aujourd'hui pour une grande analyse, Nengenepsa Kibino, Mikolo Mileki, Tozaki na bandeko moko ba chinois oyo bayaki na kati ya RDC et bakananisa ki bakoka ki komema RDC na buzo ba état de droit et utaki ko frapper bango bolanda ki ba image na nzela ya Ma Mission TV et lelo tozongi lisusu pona ko sebino ke DG mazali liso likolo ya liso likolo ya ba congolais et pardon likolo ya ba chinois o nyonso bazoya pona ko komisa RDC lokola wende na bango ba komisa RDC lokola pona ko lobaka ba chinois te pona ba expatrier nyonso ba komisa RDC lokola wende na bango lokola toilette lokola mboka moko ezalaka na droite mboka moko okoyo sali makambo nyonso yo lingi ba chinois mususu donc ba yana bango nzoka ebele misusu lisusu bazui o ba benga frappe ya état de droit bakendaki bongo bango bakomelaki wapi bakomelaki na ngambo Équateur et kokoma na bango ndenge bakomaki na Équateur bazalaki na makambo mususu visa pe zalaki ya makambo mususu atozali koloba na bino bango baya nzoka bakota na bango na COP mususu COP yango nini bakota na COP or ndenge balobaka RDC mboka ya wolo RDC mboko etonda bomengo o congolais to mususu kutele kaka ebo ya mona rango te nzoka ba chinois bazali ko bénéficier na yango alors deuxième à l'acquis de quoi il est capable. Plus étonnant puis chinois wana za ko se défendre na lingala nzambe akolimbisanga na ebite so akotela ki yango école to kaka congolais moko ndenge biso to mususu pe ba congolais to zaka na moi complexe ya bato ba utaka libanda mboka congolais wana ceux qui akende ko la kisa chinois wana langue na air nini to ebite to ceux qui pe azana mwasi ya congolaise na ebite mais bande ko nanga soni aza ko se défendre pe na lingala na ebite tango aza ko se défendre bon pona milo baké pas comme congolais akoki ko zwa wolo na mboka ya Congo ndenge ya lingi. Je vais vous laisser le temps de suivre. Bolanda quand même ba chinois oyo ndenge ba na kati ya Congo pe balingi ba komisa Congo ya bango pendant que biso tozali ko lala te tongo midi poko toza ko bunda pona Congo totalement ezala ya biso moko ba voisin batika biso kimia na bato tozata na lien te na frontière na bango bazo ya pona ba konza Congo. On va suivre et on va revenir. Checking Kenya. Papa. Les derniers passagers de vol Kenya Airways à destination de Nairobi présenteront un embarquement. L'embarquement est immédiat pour les derniers passagers de vol Kenya Airways à destination.
Voilà, vous venez donc là de suivre chinois. Oyo. Et on a bolandi ndenge baza ko sala ba réclamation ce qu'on a sorti que la bino temps. Botala ndenge bazo boya kozonga na mboka na bango. Aboyi na ye kozonga na mboka na ye alobi ye kaka Congo. Sikoyo posa wana ya kovana na mboko Congo. Oyo chinois aza nango. Mais biso des fois tozo manquer yango posa kaka na kende Paris na kanga photo na Tour Eiffel na komi pe kuna na Limwe. Ndeti bandeko na biso mususu ba voyager ki na ndeko Josar Nyoka Longo. Ba komi na États-Unis ba Limwe 4 mobimba. Mais tala chinois. Ndenga zo linga atikala na mboka Congo. Ba richesse wana nyonso wana ya zo kende ko bénéficier nango. Pourquoi pas congolais o ngana yo toza? To meka pe ko bénéficier nango. Bota ndenge chinois zo boya kozonga mboka na ya boyi bata DG bazo samsana bango vraiment félicitations. L'actuel DG parce que prendre l'autorisation de prendre les images comme ça et puis ça m'a vraiment les sous-souté pendant un moment. Alors je pense qu'état de droit ezo sa musala nango ba makambo boyende to sa nango posa ezala kaka pona ba chinois o baza na CTB expatrié o baza na CMAK cité. Pourtant mususu oyo ka boyeton mususu expatrié oyo bato batinda bango to mususu baza likolo bazali. Ba o ba benga na téléphone, ba o ba lobaka ba kebisaka bato. Yo nani yo nako benga mokonzi na bino o achanga a nako benga mokonzi no ba collaborer kana ba kondiminer to mususu ngala za ba numéro na bango te. Vous allez suivre comment ils refusent même de retourner dans Mboka na Bango et Torozon à Poto clôturé. Oh, tala. Quand on a vu ce qu'on a dit, problème est nini? Problème est en Bango. Oui, na visa mususu. Neni momi na visa mususu. Oh, visa mususu. Yo, epi makambo. Yo, zana osala na teje. Yo tuna nanga pona nini? Yo, epi problème nini? So déjà miyo akanibino wolo bani. Déjà miyo. Tuna ye, tuna Bango, tuna nangate. Na chinois, mboka nangate. Yo mboka na hote osa ba buzoka na mboka na hote. Bakangi bino pona nini? Même vous expliquer déjà. Na expliquer ça. Oui, on peut expliquer pona biso. Bino bakangi bino pona nini? Tu as collé wana. Collé nini? Collé oro. Bomana ko kene nango wapi? Ah, pesa société. Bozaki na mukanda ya kobima na oro wana? Eza na société. Mukanda, est-ce que bapesa bino mukanda ya kobima oro wana ko kene nango na bangi? Pe. Biso toza. Bapesa bino mukanda te, est-ce que ba ko bima na oro sans que bapesa bino mukanda? Yango biso to éviter. Tu na société na chef na société. Bino osaka na société ni? Comité. Comité. On a passeport mais eza visa société ni? Comité. Eza comité était, eza dengwe. Bango yebisa biso comité no? Eza comité que yo eza na visa ya dengwe, okesa na comité ndenge ni? Et pas Patrick yebisa biso wana. Patrick yebisa bino? Oui, comité. Azui visa ya dengwe, akepesa bino na comité ndenge ni? Na éviter. Or, ceux qui bazui or, bafutaka taxe ya l'état, l'état apesi bino autorisation ya kobima na or wana. Pona nini bino bozwaki mukanda te? Yango même toute la société. Bango va chercher nyosa mikanda eza péage déjà tout bango société bango moko. Biso kaka otosa wana. C'est société zoyiba l'état zoyiba Congo. Yango na éviter tuna nanga problème. Yo oyebite nini oza travailleur ya société. Nazana interprète papa, hein? Nazana na komi awa eomérité. Keke temo atala pizza wana. Osali combien de temps na Congo? Hein? Pozo lo balinga la fait très bien. Oui, kasi liboso na sala ka yango minilete. Shima bango baebi na minoko te soki bango bawingi nanga wasunga na bango na ke kuna wana na sunga bango ke temo kaka tambola kuna wana na ebi makamute wasunga kaka bango pona kolia pona wasoma pièce awa uzana capital oui mais place nini précisément au bakangi bino na province ni bakangi bino place Gemena province Gemena mais na Tongo bakangi bino na Gemena na Zongo Zongo siko bono kende siko place ni na Gemena na Zongo bakangi na Zongo après kende Gemena après na éviter si okome piso to okome Gemena déjà piso de makamute pona piso to kutana na Patrick comité que chef na Patrick na après ye osala makunyoso piso kaka toza jela wana davande shima quand va venir ti na oyana Kinshasa après banani baina no Kinshasa banani no bakangi yo na Zongo banani deuxième de kangi yo oui oyebi musa deuxième misala
Salak. Deuxième salak musalani. Deuxième salak musalani. Ah, tout dans l'angal ici c'était naïf makamu yosote. Soki, oigi otu nawana. Hein? Odolo kan chef na pino wana. Comprends piso travailler. Nada na interprète. Angona ingénieur. Comprends wana. Piso doi makamu te. Hein? Si vous avez si quoi qui a besoin de machine. Commandant. Oui, piso tolingi. Demandez déjà piso toki na Chine. Gashi ko ko na deni ni piso doi bite. Problème. Commandant. Anile pied na nani piso doi bite. Mais on a une piso tokan bakangi piso ça 10 jours déjà wana. Hein? Problème ça nini. Tala, tanga telepon pernah ini. Ada. Telepon. Era pantau lah di sini. Ia pantau lah di sini. Ini pantau. Halo Pak, jadi Et voilà, ma mission TV, le miroir du monde, ma mission TV, information en temps réel, Neneto Prometabino. Torozala liste nabino est-ce que information ezali lito inabino pour naninité makolo nabino kokita en temps réel. Vous avez suivi ces images. Si vous avez vraiment aimé, dites merci à Steve Condé, l'un des soldats de ma mission TV, pourquoi pas la grande équipe de ma mission. Au bazalara toujours wana, ba travailler vraiment le cola, ba toma boma pour na kopé sabino, ba image o nyon so bozwaka. Tout ça la rango parce que tout l'ingara musala oyo. Ceux qui musana biso kotambola avec beaucoup de liberté, neti lelo nenge to comme on a muke eza ko évoluer na pouvoir en place et que ça là malamu mingi. Mais ceux qui lobby to moni que comme ko changer, to raison après quand même micro ya ma mission TV pour na oye bisabino que bota la place boé et là on a lingera YouTube parce que vérité ils aura vraiment likolo. Maït kala c'est et ma vérité tikala penza likolo. Et là on a lingera YouTube mais avec des chaînes de télévision il y a Congo au monde entier donc on a place moro boy non déontologie non na kata YouTube au moins ba pesa biso moins espace il y a que le vérité s'exprimer on a vraiment ces temps là sur YouTube. Voilà pourquoi ça m'encourage encore de plus de travailler pour vous. Merci de nous avoir suivis de partout. Merci à tous les abonnés de ma mission TV. Continuez de vous abonner. Ça nous encourage encore de plus de travailler pour vous. On va encore le faire. Information et sika parce que bo senga kinga vraiment le col en annonce qui dernièrement na kene ko vérifier les bino visa ceux qui est vraiment un solo ceux qui moto outi na poto a commis na Kinshasa depuis aéroport a eu visa na. On va le faire Torokitana terrain, on va le faire vraiment pour vous et bon continuer continuer ba message nabino. Bientôt on sera vraiment en contact. Merci à vous tous, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. S'il y aura des actualités, on ne manquera pas de vous diffuser. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.